tata mwana pe tata molimo mosantu. Bande konanga, j'espère que boza bien. Lelo nazana ba sujet mibale. Nakolobela ezali ba révélation. Nakolobela révélation ya liboso ezali ya Mike Kalambai. En tout cas bandeko, nazana deux sujets nakolobela lelo. Premièrement, nakosepela nanu komona nakotela bino video to mona ndeko na biso ya edingwe moto na ngenge azalaki maladi makasi lelo atelemi alobi nini totonga nkamba atelemi po aya kotonga nkamba na biso elongo. Deuxième ezali likambo ya pasteur Mike Kalambai. Papa Mike Kalambai, en tout cas sujet na yo ezali awa, sujet na yo ezali makasi, ezali révélation oyo ebanda kozwama depuis mais nanu ekomela ote nakobanda oyela osiko ndambu et puis nakotalisa bino mwa mukie likambo oyo ya révélation ya pasteur Mike Kalambai. Voilà, sikoyo avana banda bandeko nakopesa nanu mbote na Nzambe molimo mosantu te nazona otaya kopesa Nzambe na ngai mbote po komi yeba ke ozalaka na Nzambe epesameli mutu nyonso te. Kozala na foi, kozala na kondima pe kokoma fier lokwa ngane naza nango epesameli mutu nyonso te bandeko. Donc ngane naza boye nakoma komi mona lokola donc vie nanga est comme extraordinaire nakoma komi mona wow bona yebi Nzambe nanga. Sikoyo niveau nga na komela epesameli mutu nyonso te. Yango esengeli na pesa na Nzambe na ngai mbote. Tata Simo Kimbangu kiangani sa divinité yave. Nzambi ya mpungutu lendo. Kumisama na yo. Dondwa naona trône naona kati ya kamba Nouvelle Jérusalem. Kolo na ngai. Roi Congo. Univers A. Nzambe na nga. Papa Simo Kimbangu kiangani. Oyo batu bayeba kate. Oyo batu bazoko ignore. Kolonga na yebi yo tata kumisama. Lokumu penkembo ezonge pai na yo. Obongi na lokumu masanzoli. Zwa lokumu na yo papa. Zwa lokumu na yo obongi na lokumu. Nzambe na nga. Bandeko Nzambe na nga yeyo. Yayo Nzambe aza wapi. Ndeko Nzambe na papi azalaka te. Nzambe azali boye. Nzambe azali mutu sosola. Sosola po tango eza tango na biso. Sosola po tozwa kimia. Tozo zanga kozwa kimia, tozo bongate Afrique ezo bongate pasi ezo mata pona nini? Pona nini tozo sosola te? Pourquoi? Likambo balobelaka na Bible na Matthieu 24 ke bitumbe kozala batu bakopanzana ba famille kokabwana. Mais ezo sala maminka na Afrique, ba famille ezo panzana mabote ezo panzana, ba mboka ezo kabwana, biteni liwa pasi. Mais Bible mindele bakoma yango pasi wane kita na Afrique pona nini? Po makambo ngonde ewuta awa makambo ngonde esalama awa siko toza siko na tango yango siko eza tango yango to sosola to sangana biso nyonso to kumisa salisa to talisa bilongi na nkamba to talisa esprit na biso na nkamba to kumisa Nzambe azakati na biso me batu bako kwa sosola te biso to ebio to ebio Yamoto bengana ki satana olikolo biso to ebio nalingi yo Kimbangu ondi mangi gonyo kama pona ngai moindo nalapindai nakolando solo napone tinzela na yo molimo mwanga Kimbangu Nzambe nanga ai bolakisanga ntembo bien. Voilà, sa divinité yave, Zambia mpungu. Yaya, kumisamaka, sepelaka, tango yebi Nzambe nao. Pesa meli mutu nyonso te. Molimo mosantu akoya kovanda na bino mingi bakoyeba ete. Yango tozomona. Bango bazaka kidiba o azala mupepe mete. Tozana ye na bonzoto bazoyeba ndete ndeko nanga. Bazoko ignore. O na lota ki tata Simo Kimbangu, o Nzambe alataki te ndeko, ignorance. Yende ayaki. Poaza Nzambe balataka ete
yende ye moko ayaki naloti tata Simon Mbangu ayebisi ngai boye tata Simon Mbangu abikisaka nga na place moko boye na comprendre kaka Nzambe alataki te c'est ignorance ndeko ye balataka ye te aza Nzambe azali Nzambe yo zali Nzambe biso toyebi yo papa yo zali Nzambe Kimbangu mwana bakongo siko batu bakanisaka aza mukongo Nzambe ya bakongo te biso tu touta na royaume Congo touta na Congo touta na royaume Congo na ezala ekolo nyonso donc biso nyonso za bana bakongo biso nyonso biso ya za mungala musope nani mwana mukongo uta na royaume Congo ça veut dire ça ezala mundele moyindo chinois noir onani touta esika moko voilà tant on espèce amelaki pona kumisa tata na nga Nzambe na nga bolingo ya vie na nga l'amour de ma vie bolingo liboso ya vie na nga ona mona kate mutokolinga nga lokwa ya zate mon amour papa nanga mama nanga il est tout pour moi et senga kina nuna kumisa ye bongo siko nakota na basije sikoyo totala sikoyo papa edingwe papa edingwe atomboki alobi na telemi bandeko dekona biso nyonso toyebi qui était edingwe moto na ngenge azali muto oyo azalaki quartier ya makasi ya haut niveau grave mais tango akendaka nkamba ye moko alobaki akende pena po ameka mais a comprendre ke Nzambe oyo bato babondelaka oyo toyebaka te ye wana avandi na nkamba nde amikitisaki aleli atubeli atiki mabe atubeli na ye atiki mabe abongwani na ye akomi siko kosalela tata malade ya kobeta ye mwa temps avandaki lelo sikoyo atelemi tango atelemi alobi nga na kotambola pona tonga nkamba ngai na kotambola pona tonga nkamba nde batie nzembo papa namonaki makambo na koolekisa ngo bongo te fona tia yango nano biso mpe to celebre yango esengo ya komona ndeko akweyaki malade mais atelemi sikoyo kotelema na ye avec pifologie avec nguya ya kotonga nkamba Nouvelle Jérusalem. En tout cas, tout ça dans vidéo wana et ça la biso bien bon tozonga sima. Tedingwa kotambola bolinga tedingwa kotambola totonga Yerusalemi mboka ya bilaga ya mapamboli tedingwa kotambola bolinga tedingwa kotambola totonga Yerusalemi mboka ya bilaka ya mapamboli tambola bolinga tedingwa kotambola Yerusalemi mboka ya bolinga tedingwa kotambola bolinga tedingwa kotambola totonga Yerusalemi mboka ya bilaka ya mapamboli totonga Yerusalemi mboka ya bilaka ya mapamboli bolinga tedingwa kotambola bolinga tedingwa kotambola totonga Yerusalemi mboka ya bilaka ya mapamboli. Félicitations papa Edi, félicitations moi na passe mibongo kia ngani. En tout cas bana bilaka bayebanaka bana bilaka ta aza sala mabendenge nini tata yebi ke o aza yanga nkolo ezali na ko récupérer ye lelo tata a récupérer mwana na ye ya Edi. Donc vraiment merci côté wana toleki tokota siko na sujet o ezali très capital eza très important bandeko ezali vraiment très important likambo ya ndeko na biso pasteur Mike Kalambai. Premièrement, na kotia nanu audio boyoka po boyeba ke mutu
azwaki révélation wana mama na nga mama Abigail. Mama Abigail pe azalaki non kimbangiste, azalaki kimbangiste te. Na sala déjà émission na ye. J'espère que boyebi. Azalaki na bana 10 na mobali akufaki na nani na sida. Et puis eza ba histoire biso ba histoire to bomba na biso soute po soki nzamba selio grâce déjà donc wana etika les asso na tina morote. Atika ki na bana wa komeka otala ba jour lelo na yebi ke mwana kufi oyo après na te soki na Rolanda. Mais tellement tata simo ki mba okianga nazali nzambe ndeke komimuni sepai na ye muto abwaka ki ba négliger na famille bazana malade basundoli bango mais tata salela ye grâce o babwaka kayenda tombolaka tata tombola ye asisa ba malade ya bana nyonso isilaka na maya nkamba na mabela nkamba kisi ya mutuya o ya muto moyindo akoma siko kimbangisa koma osalela tata penza nde tata révélaki ye likambo ya pasteur Mike Kalambai. Papa Mike, likambo na ye ezalaka déjà révélé depuis avant. C'est la bino ndenge mama Abigail apesaki ngai likambo yango po il fallait alobela yango, il fallait asala effort akutana pasteur Mike Kalambai avant stade des martyrs. Fallait akutana na ye azalaki na ba révélation oyo tata simo kimbangu kiangani apesaki ye aloba na ye. Mais ye awando mona moya kokutana ye te azotala pe batongo ba ye bana pona ko mona bango ezalaka mwa passe. Mais eza likambo oyo a négligeaki yango. Et après tango makambo stade de martyr eleki nde aye kotalisanga makambo yango. Après aba kotalisanga makambo ya papa na biso Mike Kalambai nga moko pe si nazo déjà révélation na ye avant kala. Voilà si nazo déjà révélation na ye pe déjà. Alors na otia moi excellent ka ya audio mukebo koboye bake makambo yo e wuti pena na mama na biso église kimbangiste. Et puis nga pe na ko bakisa mo liloba muke na likambo ngo na makambo nga pe na zo la révélation. Donc c'est ça. Avant la voyager na kende na mwanda kuna na mozola papa Diangenda bazo lakisanga Mike Kalambai. Papa azo recommander soki aye na kamba te akosuka mabe. Soki abaluki boy makila nga azo comprendre phénomène yango eza nini. Soki abaluki boy moko ata makila azo kamo abaluki mpanzi mosusu makila ezo sopana azo kamo atelemi asimbi maboko. Donc na comprenaki tina ba makila wana te. Ngabi bon na kena ndena azo matana mozole kuna na keko yeba makambo nyonso kuna mwana na ngai na ye kozonga na zwi na nga suite moko te eloko moko te. Mais na ke kotala bandeko oyo babengaki nga kote ya Mariano tozo ba disposition ya komata na kamba naza na uti kuna nazo zonga batilaki nga biloko na bon na tina kati ya nini na ngai ya saki na ngai nazo ya nango na nzela eloko ezolo bakati na ngai abi musala o nga na pesi yo eza musala munene eza na mutema munene pe mutema bolingo. To soki olingi mutu te ata na pesi yo message okokomisa message wana te. Mais soki olingi mutu wana okokomisa message wana. Epa tata nzambe mutu ya pamba azalaka te mutu ya malonga azalaka te mutu nyonso aza mutu tata nzambe akelaki. Na comprendre te. Na keti na zwi transport na kati ya transport balakisinga susu Mike Kalambai asimbi mutu bato bakoma na bango bato baloge na makambo kilikili asimbi mutu ndenge nini siko ata message yango na koyebisa nini kete na moni osimbi mutu. Or que ezalaki nayebisa ye ke concert alingi abeta concert wana te. Soki abeti concert wana akobomisa bato na kati ya concert wana nazwi nga na préféré na nga ba message ba kimbangiste oya bano kimbangiste bato bazaka bato ndenge mususu akoki kolukelo makambo mususu na sema. Or que peza aki pe ya solo soki na komisaki message wana peut-être ngaki ayoka ngai et puis ndenge papa zo recommander pe matakamba alingaki ayoka nga tala sikone bato bakufi nasengaki boye mbisa tata nzambe alimbisanga pende na matina kamba boye
na kolela nango penza papa ayokelanga mawa na biso sala confusion wana te ke soki bapesi nga message il faut nasala na transmettre. Mike Kalambai abomisi bato te. Mike Kalambai abomi bato te. Eza ignorance oyo ekotaki kati na ye. Eza distraction oyo ekotaki kati na ye. Mais ba invité na ye nde basali eloko wana. Donc batimoli libulu po ya kwea kuna na kati ya libulu. Malgré akwe na kati ya libulu te atalika mozindo libulu bato mosusu nde bakwei na kati. Donc ndenge ozala mwana ngai fo yeba nani aza pembeni na yo, nani boliaka na ye, nani Voilà, j'espère que toyoki. Ezali likambo eza très important. Bandeko oyo koyoka akomisela ndeko na biso papa Mike Kalambai. Papa Mike eza na lobi yango na tina po tangu mama na biso atindelinga makambo oyo natali na révélation moko na zwa kala ya ye na ba 2023 na comprendre que papa Mike Kalambai aza na eloko ya nzambe kati na ye. Bandeko aza na eloko ya nzambe, aza mwana elaka. Omoni tel o ndenge balobaka na Bible ke Molimo Mosantu akoyembi bakoyeba yete. Siko ye aza na kati ya bato bakoyebaka Molimo Mosantu. Aza na kati ya di nombre bato bakoyeba Molimo Mosantu boye na bonzoto pe na kombo na ye. Mais ami yebi na nuteki yeye, ami yebi te. Mais aza mwana elaka, mwana ya lipamboli. Lelo tata Simon Kimbangu Kiangani aza na besoin ya pasteur Mike Kalambai na Nkamba. Boko misela ye message oyo. Papa Simon Kimbangu Kiangani aza na besoin ya pasteur Mike Kalambai na Nkamba. Oyo ezali bitumba oyo ye azalaki na kati te. Makile sopani abomaki mutu moko te. Ezali ba jende basali ye. Mais soki a comprendre kaka te a découvrir eloko mutu ya azalaka nango kati na ye. Abanokuta na bitumba ya grave koleka. Opo soki tata azo kopesa déjà ba message boye comprendre. Soki azo comprendre te tango fimbo yaka amona pena nyonso ebebi. Poli kamanzambe lukaka nzela. Alors, po makambo na ye ezala malamu bitumba elata ye te. Ba problème ekotela ye te. Eluka a comprendre, il faut azamu fois comprendre elembo oyo aza nango. Ayeba ki ye mingi bazo vivre na ngeba biye bakate ki ye bango. Lokwa pasteur Mike Kalambai ami yebite ki ye. Azali mwana elaka, azali mwana lipamboli, aza mwana ya nzambe, aza mwana ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Tellement que yebite ke tata Simon Kimbangu Kiangani ye wana nzambe toza kati na ye, yango bona ba ignorance. Mais ye aza mwana lipamboli, mwana ya motuya. Oyo tata abongisaka déjà depuis ebandela mokili. Azali mwana na ye, mwana ya tata. Siko tango ekoki asosola, tango ekoki azo conscience spirituelle, donc sagesse spirituelle à comprendre que makambo ebele to vivre na lokuta na mokili, to vivre na lokuta bakosi biso mingi, à comprendre que nzambe azaka esprit kaka te me azali mutu. Azali mutu tovandaka na ye na bomoto boy. Soki a comprendre eloko motuya o pasteur Mike Kalambai aza nango kati na ye. Soki a mi yebi ki ye. Soki a comprendre ki mbangu. Soki a sosoli tata Simon Kimbangu Kiangani na Nkamba kuta na tata. Ndesi wa komona makambo mosusu eko chanze na vie na ye. Nde akomona pe oyo pena pe kimia ya bomoto ya bonzambe. Ndesko yo bando sala siko nzambe siko kozwa tangu na siko ekoki po asala kati na ye. Po tangu ya tate ekoki asala kati ya bana na ye, bana bilembo bana bilaka. Me bana mingi na basosoli ete siko pasteur Mike Kalambai de azana di nombre ya bana wana. Ya bana bilaka, ya bana bilembo. Siko nanu asosoli te. Pasteur Mike Kalambai soki okotala nga, soki okomona video oyo, na kosenga na yo eloko moko. Premièrement nanu papa Simon Kimbangu Kiangani aza na besoin na ona Nkamba. O ezali révélé biso ba révélation to lekisa ngo te poto yebi nzambe na biso to bondelaka to betaka tolo poto asir na nzambe to bondelaka. Sikoyo deuxièmement
sagesse spirituelle tango ozo bondela yebisa nzambe milakisi pa nanga yebisa loba tata nzambe ya soki ozali ikimbangu soki eza yo nzambe kimbangu ndenge mokili ezoloba mimonisa loba ata bongo poso osali déjà bongo eza déjà un pas oko comprendre qui est yo na 4e génération oyo oko yeba ozalaka nani na tango ya kala oko comprendre makambo ebele oyo yebaka te senga na tata asunga yo agide yo amimonisa epai na yo bato ebele babondelaka me bazaka koimagine me bayoka kosenga te ke nzambe milakisi epa na ngai ozali nani Dieu a créé l'homme à son image mais comment biso toyebaka yo te po biso toyeba image na yo milakisa na yeba yo ozali nani senga ta bongo et puis likambo ya nkamba boyebisa ye et puis soki ye moko amoni papa kobosa na likambo ya nkamba te po ezali très important ozali mwana elaka ezali na ba chose caché mingi nano yebi te eza caché mais comme na tango est révélé o comprendre qui ye yo oyaka kosala nini na mokili oya yo ya posa la tata na no salite tango ekoki siko osalela tata po tata zo esika na ekati na yo ezo senga ososola ezo senga pena ososola o comprendre po to na tango ya ba vérité les dieux de vérité o ayaki pona ko bimisa ba vérité o ayaki pona ko révéler mokili esprit de vérité tata simo ki manki ngani yende azana posa na ona nkamba. Donc c'est ça, bandeko, merci na tutu balandinga. Tontonga elu selemi mboka ya bilaka ya mapamboli. Donc totonga elu selemi mboka ya bilaka ya mapamboli. Toza wana nzambe azakati na biso. Nzambe tata Kolo Yesu, nzambe molimo mosantu. Soki to sosoli nde tozwi kimia. Soki to sosoli te. Moi to na biso kimia. Passe, minyo, passe, souffrance et wadosi la biso rate. Donc, mais biso ya ye, ayebi nenga zo bote, aobate la biso. Ayebi nenga zo protéger. Pour biso to yebi ye, o ya tela ka ye liki avec samarasonité. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde à la prochaine. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Bye. Mabota la mabota bamboya awa koluka ngai nzambe Aikibangu nalongi mokili Aikibangu nalongi mokili Aikibangu nalongi mokili